Kembote kuana ne Kongo. Kuna nzaya mvimba Kembote kieno. Bande kuna biso bomi komisa na kanal na biso. Kombo ya kanal na biso ana ne Kongo. Kanal na biso oyo to parlaka mingi sur culture Congo. To parlaka mingi sur ba histoire. To parlaka mingi makambo oyo kaka telia solo. Maiboba nge mono makeleka. Imamba matokulu bange mbundwe pasi. Matokulu kote muntima. Matokulu bange pasi. Mono ke bunda nkisiko kasi. Maiboba anga matokulu bange pasi. Ndeko nangai Jose Wanduka. Omoyo ngini nanga. Mukana yuvule mbuta mutu katoko guwako. Omoyo ngini nanga. Ebuna nkisiko. Nana kunzeko kasi. Gwalugwamo. Kalante nkunga mukonono. Kamankangu. Mono nkunga mukonono. Wambuende baba. Mukamba ngini nanga makeleka. Kokanda. Imama matokulu bange mbundwe pasi. Matokulu kota. Nanga bolo lo tunge nwa. Voka lo tungi di nwa ko. Gwalugwamo. Kwaka ikulu kwaka mo. Obelu ndoloka na Paris. Nanga mukono. Manu Lukombo. Costa Lukombo na Canada. Jose Wanduka na Paris mama mulanda wina. Nsunda tezu ku Estados Unidos. Otomalanda. Nzolubona Leonardo. Nzevo Mbuteto Lukombo Costa Vidisi Ngudieto. Kasi Ngudieto katomaziama kuna Pointe Noire. Manu Antonio Makwa Per Mulangi. Manu tumaziule matu maibobe unu. Kazola moko. Kasi makieleka. Manu Zakaria ngeboleki toyone Kongo ngeye na Kongo di kokola ikokola buta. Luzola kaluzoli moko gwalugwamo. Kwaga yunu kwaga mo. Imakira ke bobange mo. Bolinga yangote. Nalo baka verite bandeko. Boko mama na kanal na biso na YouTube. Ana ne Congo. A-N-A espace N-E espace Congo avec K. Oyo na lobaka ezali vérité. Rien que la vérité. Yango esalaka pasi na mitema na bino parce que je ne dis que la vérité. Mais tokoki ko bomba yango te. La vérité reste la vérité. A moins que bokanga nga munoko. Botonga yango. Soki botongi nga munoko te, boko yoka yango. Ba vérité eko bata mate ke bunda kisiko. Kasi ke bakere ke boba nge mono. Maito boba matoko lubange pasi. Kasi tu fete mo boba. Jose Wanduka. Enu toko paba o moyo ngini nanga. Kwa kifwako kiziyama kuputu ntoto uke. Mono kupata die so balu iziyami. Kuna pata die mafuta malubasa iziyami ne mono. Kuna ntoto salasisa nani mbuta gemena iziyami na. Kuna ntoto sisi ngwa kikonga iziyami ne mono. Kuputu ntoto uke kwa kifwana ko ntoto uke. Bande kona ngai bobengi ngame mutu olobite likambo ya rumba no soki na lobaki te nasaki na ba reserve na yo kana no ebele
Bandeko lelo oyo bolandi, vous avez tous compris. Banda ba reconnaître rumba na UNESCO et comme nzembo na RDC. Ba lobby de n'importe quoi chez la rumba. Et lelo oyo ba poni meme ba ambassadeur de rumba congolaise et pesi mindondo kati na bango. Ba sali ba programme et des programmes ba parler sur père na bango ya rumba. Te komona ba asha mo voto ba bimige no rumba eze ya ba congolais te, rumba euta na Belgique, mundele moko aye nango na 49. Alors mes frères et sœurs, laisse-moi vous raconter la vraie histoire de la rumba. D'où est venue la rumba? Rumba euta na Angola. Mutu aye na rumba na Congo, kombo na ye Emmanuel Maungu de Oliveira. Bandeko, boko linga yango te. Pona mitema mabe, mezali ndenge na bino. Mais, na koki selema, kopesa bino la vraie histoire sur la rumba. Conscience na bino, tambo vanda. Kuna luvandi langa kizu kituvi. Mukuna banji luni nanga, bo endio lau, kapopa makeleka. Mais bizaleli na bino moye bondi mayango ezate yango wana lilo bozali ko telenga na mokili mumokene mamboko ya batu baza ko benga na bino. C'est parce que ces gens là basi ba moni bizaleli na bino o bino bozali. Bandeko soki moninga sala kipona yo ndima ye kuwanga na yete. Rumba mutu aye nango na Congo kombo na ye Emmanuel Maungu de Oliveira autaki na San Salvador. Abotami kuna ba année 1800 aye kokola na Matadi na ba année 35, 37, 36 aye na Kisasa na ba année 1940 asali nzembo ya liboso umbanzange moyo na kochela bino boyoka yango. Bandeko, à cette époque na Congo musique ezalaki te. Moto ya liboso Emmanuel Maungu de Oliveira. Yende asali nzembo ya liboso na édition Ngoma. Ngoma na prononciation française. Na Kikongo édition Ngoma. Ngoma c'est tam-tam. Nani a produit azalaki un grec à cette époque. Na 1940. Banzembo nyoso tu eyaki ye mutu asalaki yango. Tike bunga mama nakoki kozonga mboka te tika. C'est lui, papa Emmanuel de Oliveira. Na papa Fretas. Badu eyenga ba Wendo Kolosoi ba ye après Wendo Kolosoi aye minzemba liboso na 1948 aye bien na papa Oliveira mto ayembisi ye. Soyez reconnaissants. Soki bozali reconnaissante bazali ko tala bino na ba oyo ba yebi. Yango tozali ko mona passe tozali ko kufa pona mauvais cœur na biso. Yango na Congo ekomi na état oyo ekomi lelo. Bandeko na ngai acha mon voto connaissance ya musique congolaise ozana yango te oyebi te. Na enseigné muke musique la rumba, d'où est venue la rumba. Landangai na oyo nazali ko enseigner yo s'il te plaît. Bandeko nzembo oyo esalami na 1940 na édition Ngoma. Nzembo ya liboso papa Emmanuel Maungu de Oliveira asali na Congo. Eya kole manie umbanzanga. Nzembo boyebi yango te.
tango tozokende ba classe on na midi ezo beta ou bien beti na 11h qui notre comme 11h. Est-ce que nzembo ezo beta boyebi yango te? Nzembo ya liboso oye salami na Congo basali yango na 1940. Emmanuel Maungu de Oliveira, yo narrateur. Vous avez la télévision, vous avez raconté ma bêtise, au lieu de parler sur la vraie histoire, non. Lelo, soit leçon. Comme ça, les mauvais cœurs, vous avez malfaisance, vous changer. Veloe umbande nzembo ya liboso ya ngoyo à cette époque. Na kobeti na bino banzembo mwa mingi pona ko rappeler bino. Ko rappeler bino nini? Papa Emmanuel de Oliveira. Zela muke. Bandeko lokola ba vérité to lingi yango te. Lelo to kote ya bino. Tant que na Congo, banzembo oyo, tozo yango na radio. Tapale, 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 tapo, na keina zando, oh, na keina zando lukutana yo, na keina zando lukutana yo. Ndeko nangai José Wanduka landa la vraie histoire ya rumba. Bina rumba. Alobi bina rumba en 1940. Ngoya, ngoya. Abi bina rumba. Mais cette chanson dans les années 1940-41. Et tu nous parles d'un Belge qui est venu au Congo en 1949. Mais vous avez juste été, non? Tout ça parce que vous... Ngoya, 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 ngoya. Ngoye lo baba mongo. Ngoya, ngoya. Mais à cette époque, ma vieille calée, parce qu'il existait. Ba Wendo Colosei, n'existe les Wendo Colosei n'existait pas. Wendo a mis micro, dis-moi les bossos a mis micro. N'a pas de rire. 7 ans après. Motema mabe zali volonté. Tapale, Leonardo Nzolubonda. Maibo banga makatoko bange pasi. Kasi kwaka yekulu kwaka mo. Ba vérité ekotika la vérité. Rumba et Uta na Angola, c'est papa Emmanuel Maungu de Oliveira. Mutu aye na rumba na Congo. Diki bina rumba. Mais comment yo comme les narrateurs il va nous raconter que non, les vieux Manzekou Albaki. Mais les vieux Manzekou a bien dit, il a même dit, il a même prononcé le nom de vieux Emmanuel Maungu de Oliveira. Motema mabe totika yango. To raconter ma vraie histoire. Les vieux Maungu azali koko ya manuaku waku. Manuaku waku oyo koko na ye. Ngoya, ngoya, ngoya. Ngoyelo baba mongo, ngoya. Bandeko
Waka ikulu kwa kamo. Ha. Zozo banduka. Makamboyo. Bande konangai. Tokomi na 1948. Papa de Oliveira ayeko yemba na wendo kolosoyo. Wana wendo auti kuna na kusala masuba. Ezo kene nzela ya kisasa na Equateur. Atala kusala masuba. Kobeta ka muziki na masuba. Koyemba kana ye. C'est là que Papa de Oliveira a joué. Moto ya liboso asimisie micro. Papa Emmanuel de Oliveira en 1948. Boyoka yango. Ayemi nama adue yenga na kochela bino boyoka. Waluto puni maladi malau. Walu guamo. Na ngavolo ndonde noa. Tata ya rumba. Mais tangu vie kale ya kekiba. Mais vie kale ya kekiba na mbola nini? Tangu ye vie kale eko bima akeba kiba. Mais Papa Emmanuel de Oliveira asi abeti banzembo oyo na laksibino, na yukisibino. Hein? Mais oyo, en quelle année? En 1948, non? Alors, Yozo qui nous dit que non, aux alliés narrateurs, les Belges étaient arrivés en 1949. A Otiko Kimagari, guerre à 40-45. Mais ceux qui m'ont dit guerre à 40-45. Quand on a 40-45, donc on a 49 dans Congo. Oh, Bandeko. Bandeko, tous à la juste. Bandeko, tondi magabatu. Est-ce que Banzembo boyebi angote oyo? Banzembo zo beta oyo. Oyo zo boyebaki angote. Oh, bandeko na ngai. Bolingi bolongo la kombo ya Emmanuel Oliveira. Mais oyo, ozo beta kitaro oyo. Po ayemba na edwa yenga nani? C'est Emmanuel de Oliveira. Emmanuel Maungu de Oliveira. Banzembo boyebi yango. Mais tangu yo za ko raconter biso masolo ya Ebakale Jeff parce que vie manze ko alobaki. Mais le vie manze ko est conscient. Que oyo asopeta musique yo na mwasi yoyo c'est fait Emmanuel Maungu de Oliveira. Motema. Mais di bande ko ngai. Jeni ngai moko. C'est quand des mwasi ya bambandaki. Banzembo boyebi yangote. Na radio Congo Soyo yangote. Lorsque vous parlez de la rumba, les pères de la rumba. Oh. Kolongai mama. Bansaki mwasi ya ngai moko. Ila mwasi ya bambanda. Sangai. Kulutu na ngai Costa Lukombo. Omoni? Bazali kokosa nzoka ne nzambe azali komona bango kolo ya mokili. Mais kasoki nzambe amoni okosi suka na ngako piniri binono. Et où en sommes-nous aujourd'hui? Oh bandeko. Ngai moko. Kande sheria. Nakochela bino boyoka nyonso. Manu. Mako Antonio, Mako Père Mulangi. Maître Djibril Manu Ngombo Masivi Mbutama Kitampo Malufunuko Irmão Chora
Mama Mimi chamindele pangia monketo kipila keneko. Pangia motu ke kuzulu bwe kuntoto kondizina. Kimbote kiyako. Mama manzambi kwetela dio tamba. Kimbote kiyako mama. Voka lungwidi ko moyo kwa mangini na. Kwa kukiziyama kontoto uke. Jose Wanduka. Ah, c'est triste. C'est triste. C'est triste. Parce que ceux qui te sont lingana te, et que ça la mindono mingi pour na biso bande ko ngai. To lingana bande ko ngai to lingana. Parce que ceux qui te sont lingana te, et que ça la passi. Passi. Tangu tozali kokosa ba makambo ebele bele. Et que ça la passi. Congo, RDC, azala na miziki te. Mutoye la miziki. Emmanuel Maungu de Oliveira. Asali nzembo aliboso. Umbanzange moyo. Asali yango na 1940. Na bosa nikuto kombo ya grec wana salaki yango. Na édition Ngoma. Mais les vieux taureaux est vivant. Hein? Ba vieux Bokelo, Isenge, ils sont venus après. Vieux Samangwana est vivant. Oh, les vieux Mavati Kouvis, il est là. Ba vieux Makoso, ils sont là. Hein? Bandeko. Bomoni Congo wana mokolo oyo tokovanda tokolakisa bino bazombo nyonso baza na Congo na kasi mokolo wana gyalo kalisisi bata dieno libabe kon kalo zingine kon kaka azombo abaka kifumu kyo yo bata lumutu baiki sa azombo akulwa zingira kuna bata dieno kyo lumu gyalo ka evata dieno lu sisa lu yalukidi bo lu bazombo edi adibata lu fwe kweno tiba kiteke no bino sana soto oyo diambo die choni dikulutinisa. La rumba que vous parlez, la rumba mutu ayene yango Papa Emmanuel de Oliveira. Bondi magabatu o basali sibino. Bondi mabatu basali bino. Na lobaki na bino indépendance ya Congo mutu afuta mbongo Papa Mingiedi Mbala Muzombo yena na Diangena Papa Diangenda Papa Diangenda tous ces Bessingombe là que vous voyez sont des Angolais. Hein? Bandeko naza kosenga bino tolinganaka. Bandeko soko moni histoire oyebi te koloba yango te sala ba recherche tuna ba mikolo ba yebisa yo bongo yo obimi na landaki pe wazekwa vraiment na mayele oyo azana yango mwana Ndontoni Landu wazekwa Landu Felix wazekwa mwana Ndontoni Dom Antonio na portugais soko yokio mwana Ndombasi Dom Sebastião na portugais soko yokio te mwana ya Petelo te Dom Pedro na portugais oh Dom Sebastião bazali ebele bakombo wana bino boyokaki ezali bakombo portugais oyo bakongo bazalaki kokoka koprononce te
bikolo wana lelo ekoma bikolo ekota na Congo. Besingombe bauta na Angola. Bamboma bauta na Angola. Ekolo lokola bamboma na Congo, RDC, ça n'a jamais existé. Ekomi tango bakaboli Congo, tango pardon bakaboli Royaume Congo, parti wana ndambo ye ba oyo batikaki na Royaume Congo pardon na RDC, bamboma oyo bautaki na Noki na Angola, bango basali tribu wana. Bakabinde oyo to bakabinde na Congo, kabinda ezalaka te. Kabinda ezalaka na Angola. Oh, parce que bambata, kimbata ezalaka na Angola. Soko uti kipangu, o traverser frontière Angola, o koti na Angola. Mboka ya liboso na Angola kombo nango kimbata. Après ça, ok na Ntaya. Après ça, on continue, on continue comme Makela. On le dit Makela, on continue, on comme Damba. On continue comme Bungu, négage, ok. Bandeko. Ce que moni oyebite, oyate devant Batu, okosa. Parce que Batu a eu histoire bazali. Nzebo, ma popele, malubenge pasi. Kama kuluka mabo na ngabo London nwa volo tungi nwa kiboba diaga go na ngabo mbini ndinga kiboba diaga go voka lubanga moko kokola ikokola echangu luaka iluaka mna matu manu ngombo masivi manu nzebo mulanda winaka Pasteur Chimba pangyama mulanda winaka Maître Jibril mukamba ngina ngeyatu. Rumba euta na Congo te. Rumba euta na Angola. Muto ena rumba kombo na ye Manuel Maungu de Oliveira. Emmanuel Maungu de Oliveira. Auta kina San Salvador. San Salvador lelo oyo bakuma kubenga yango Mbanza ya Congo, Mbanza Congo, province du Zaire. Il fallait pas prononcer yango Nzadi portugais arabi Zaire. C'est ça la vraie histoire. Bango nyeso tora bayembi na Congo. Moto alakisi bango ayembi na bango biso micro, c'est papa Emmanuel Maungu de Oliveira. C'est lui le père de la rumba. Boyoki nzembo alobini kino bina rumba. En 1941, les vieux Kale Jeff nana ke kibate. Nana ke kibate à cette époque. Boyoki wendo kolosoyo ayembi na papa Emmanuel de Oliveira na baduenga. C'est en 1948, non? Nakoyoki Sabino sikoyo ayembi Marie Louisa. Marie Louisa. Wana sikoyo abandi da koyemba basi babimisi na papa Emmanuel Maungu de Oliveira. Boyo kaye. Boyo kasikoyo. Wana sikoyo asia basi babimisi déjà. Mais ceux qui viennent de Pepe et besoin de Kale Jeff. Bongo yé. Vous comprenez la réalité quand la paire et rumba congolaise. Hein? Bavie Luambo. Bavie Taboulé. Mais bakuta ki bokelo esenge. Bavie Toro. Hein? Bavie Madiata. Bah écoute musique qui paye à papa Emmanuel de Maungu. Hein? Oh, bandeko. Eza mawa.
yango na lelo nazongeli yango boyeba ke la rumba n'est pas de la RDC, mais la rumba appartient aux Angolais. Papa Emmanuel Maungu de Rivera mutuaye na yango. Oh bandeko na ngai Pangyama Jose Wanduka Rive Kono Pangyama Kiamisito Mukukamba kinanga kwa kamo Aswama alebaswama Walukwamo Ilukembemo Ntonio Kasa Widimo Mama Tafika Ibila Keneko Mama Elisa Bunga Yembote Kieno Mama Bibish Irma Udo Pasteur Lito. La vraie histoire de la rumba congolaise. Mutoye na rumba Ouya bandia on a 1940. C'est papa Emmanuel de Rivera. Eza na tina te boko saka bozo lokumu. Auta na Royaume Congo. Tango ba reconnaître on a monique basi UNESCO asi a reconnaître ki Royaume Congo. Bo monique soki a reconnaître bena rumba. Mais tango Royaume Congo est reconnu par UNESCO. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ba invité qui va me continuer surtout ya Royaume Congo, ya Bas Congo, ya RDC, ya Congo Brazzaville. Ba kende na Kulumbimbi. Mais pourquoi Lelo va reconnaître rumba musique na UNESCO? Vous allez parler sur Paul Okamba, pour ceux qui va Congo Brazzaville. Vous n'avez même pas Kotanga Congo Angola. Au moment que c'est un Angolais qui vous a enseigné la musique, non? Mais bah ouais, parce que la musique na Congo na lelo parce que le coup na bino. Hein? Évolution de la guitare na Congo, c'est pas maintenant qu'on voit un Angolais. Moutou ya simbo orchestre plus de 50 ans na Congo.